Mbote papa. Bato eza banani bauti wapi batonaki bango mpona nini? Ezalaki ba jeune oyo bazwaki bango po désordre esalamaki na province ya Katanga na ville ya Lubumbashi. Ezalaki po désordre ba mai mai bango pe bazwaki bango bamonaki keza bazaki ba mai mai ba misusu bazaki na ba mouvement ya ba jeune oyo tobengaka ba Jenafek et ba misusu basalaki accord na ba oyo batomboki. Sikoyo ndenge bazalaki bana mike ba 19 ans ba 18 ans to salaki plaidoyer epai ya bakonzi ba oyo bazalaki na mitindo oyo ya kosala biloko nyonso mpo na justice bayoki biso tosali ba engagement bayebisi biso ke to conseiller bana to entretenir bana e balibere bango po eza eloko moko ya malamu puisque eloko na pays na biso ezo bon parmi bato balobi ki bano baza bakatakatanga est vrai baza bon eza bakatakatanga te mais biso tolobaka baza ba associé parce que bazalaki déjà na nzela ya kokota ba nani wana ba mouvement wana bakutaki bango bo bazalaki na ba mouvement wana et puis bakangi bango bon moni ke l'état azaka l'état sikoyo ndenge bazalaki na bokoteli okota na ba groupe wana biso pe tosali manso po ba libérer bango to éduquer bango eza problème ya éducation ya ba parents il faut bazala ekenge ba pesaka bana nani ba conseil pour que bana bakota ba mouvement wana te. Mais bamususu bakangaki ba présenter bango na 22e région bamususu bazo témoigner que baza bakatakatanga te bakutaki bango bazo sambela bakangi bango bon en tant qu'expert à société civile sur le plan de sécurité situation ils ont certes zaki bamususu bakutaki bango bazo sambela mais ba groupe wana nyonso basi batiki bango batikaki bango depuis avant-hier ba mouvement ebandaki justice zale kosala mosala bango bon justice préliminaire donc ba oyo basalaka ba checking basalaki déjà ba checking na ba eko mosusu ba libérer bango ba oyo église basi ba libérer bango ezalaki église eprobaseba basi ba libérer bango lobi pe ba libaraki ba misusu ba démarche kaka tala kaka to société civile do sala mosala et lobi les lopé ba libérer ba mususu oyo donc ba oyo bakotikala bon justice pe kotala na ba avocat na bango ndeni bakoki ko sisa makambo to kiko lobaki o ba présenter ki bango ba takatanga eza bango te to yiko loba boyete bango pe bazali donc ezalaki melo kaka omoni bazui ba oyo bazalaki ba vrai katakatanga pe na nzela kuna bazui ba mususu donc ezalaki ba oyo bazalaki bazali bakatakatanga te bakotaki na air moko ya mabe place wana bon bazui bango ezalaki pe ba mosusu baza ba oyo basalaki ba fétiche po bazala bakatakatanga bazui bango donc justice sali mosala nango to féliciter bango parce que au moins ba oyo bazalaki bakatakatanga te ba libérer bango pe ba oyo bazalaki na nzela kokota bakatakatanga ba libérer bango ba oyo ba bana mike ba mineur ba libérer bango nombre ba libérer abatuza combien on va libérer lobi ezalaki lobi o mosusu tozaki to monaki 8 lobby ezalaki mibale ou misatu lelo baza à peu près 10 9 o ba pesi biso ba oyo ba 9 baza bana mike lobby pe na katikati kuna kazaki bana mike. OK donc au total ba libérer combien oyo biso tomoni à peu près vingtaine trentaine. Merci beaucoup. Cool,